ndisi ndeko tangi so tale bien Ken Pena Makizembe aze longi lokola manga mobile. Tu imagine toi. Mwana mwasi wa mimonaka neti aza yanke moko boye, mwana mwasi wa mimonaka neti aleki bana mibali na koloba, mwana mwasi oyo amizwaka neti soki nga naosala nanga mosala ya boleya nde bato balobaka boleya kutu fo tiako na monoko ya ndenge wana sikoyo ya yo nini olelekisaka te na yo ya koya kofinga Ken, ya koya koloba n'importe quoi mpona Ken. Luka otuna wera de compte final ya musala nyonso tu osaleli ye na vie parce que akotikala futa o pete alobi ngai wera futaka nga te etali yo na nini changer discours. Votre discours c'était pas de payer au dit, c'était de que wera tindaka o place moko te o banana wera kalata lufu okendate alors que mo vérité sikoyo eya yo nini na kati bongo nayebi te odile mbongo sombelaka mwana miliki mbongo futaka ndako ezalaka ya matolo yo ntango okanisa poto ndire eza englobe mamutu ya fia mutu mosusu azoraisonne place wana bongo te ti lelo obénéficia nini na nsima ya vie na biso wera sala calcul ya vie no selo oyo ndenge olingi motu na motu mpo na calcul na nti kosala bilan ya vie na yo calculer banet ane obanda abonye musika maison mère alobi boyera futa nga te eza pasi mpo motu lokola nga bafuta nga te na vanda eza première heure osala oza malade sur place donc oza na esprit ya pingouin bozwaka bakanda na bino te soki bosalela weranson mosala azofuta bino te bakanda wana boyaka kofuta yango na mitu ya bato soki héritier misika ebeta te ezaka ya ye moko te ya bato mosusu mpe ezobeta te siko wera apesa ye bango contrôle ke nasalaki analyse na ye normal kaka ndenge bato nyonso basalaka analyse $50 wera apesa héritier na ntaba bapesa héritier wata en réalité are disque ane ebimaki héritier akende kopesa yango wera omonaki teke tout contrôle ezalaki place nini wata abetaki te na album wana place nini wata abetaki te wera apesi wata mbongo oyo ezalaki tokolobela kutu makambo bambongo wana te pa. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Botala Bichou sur un Congo Mokili, Ibrahim Abdi. Moi, encore une fois, il y a plein d'actualités autour sur l'angle Lelo, mais je ne suis pas seul. Sur cette plateau, je suis avec Odile Le Manzaka, CPI, moi Sinzambe, moi Sinzambe, parce que apparaîtra vraiment. Donc, sur le ministère, on va éviter de beauté, des sous-songa. Na éviter d'avoir beaucoup de la couture au Saganati. Mais les autres ont l'actualité belé. On a dit les Manzaka, on dit bien que Ken Piana a attaqué sur l'absurde dit les Manzaka, et puis non seulement Ken Piana, et bien que Charlie Paka, Lingomba, à la bonne dans la team Wata, et à la ADT, à la communicateur, à la ADT, il faut préciser. Hein. Et aux alamoi bien à bateau, surtout à l'Arabie Saoudite, il peut attaquer Kibongo dit Manzaka, là-bas, propos naïf, puis Roger peu de sa part, moi, le Bézo Gendeza, vous avez sur la surtout, on dit les Manzaka, mais avant de commencer cette émission,
Merci à la grande équipe de Congo Mokili, à l'Enkaba Prophète, Sims et c'est que ça l'a raté. Bâtiment Sto, à la renseignement de l'entreprise, merci Nadino. Je reçois pour vous Odile Manzaka, CPI, à qui déjà. Bonjour CPI Odile. Bonjour, donc ça fait longtemps, hein. Voilà, Ça fait on un est bail là, quoi. on est là. Toujours évoluer dans ensemble. Donc il y a Malam Yangwana. Bonjour déjà tout le monde, Batbalinga Odi, les mandats à moi Sinzambe. CP Yambo Kalito Yamokundi, Pitbull, le Mutabiente. Je n'ai jamais banga motu, mais je respecte motu. Wera ou rien. Na lubanga na wera nanga na kupipe Nzambe. Na wera nanga na benga mon logo. Onanga wera représente tout. Donc yango na lubanga, on ne touche pas mon logo. Si tu touches, je vais retoucher. Je n'ai pas des amis, je n'ai pas des parents. Na Oueromeka, na le roi de la forêt. Voilà. Merci beaucoup à toi, les boss par excellence. Il s'appelle Mirogen Teka. Les boss par excellence, Mirogen Teka. Odile Manzaka Tessali. Merci beaucoup, boss Miroger. Il y a Pablo Escobar Kabila, Odile Manzaka Tessali. Et merci beaucoup à Yadié Donné Imam Isingwangwa, l'espoir de la République. Merci beaucoup. L'homme du peuple, Yadié Donné Imam Isingwangwa, l'ami intime, Aérogénie Wakiangana. Et pourquoi pas, il y a Patrick Negro. Au commissariat Bassangwe, pas Mirogen Teka. Est-ce que tu es bien? Voilà. Merci beaucoup à toi. Il y a Patrick Isekedi, à Kapompa, le cœur de Mama Guigilo Mbemba. Mama Guigilo Mbemba, Odile Manzaka Tessali, le cœur de Patrick Isekedi. Merci beaucoup. Et comme dit déjà, il y a Parfum Zola, ta petite sœur chérie Tessali. Et pourquoi pas, la Pissambo, Tepiron, Sumbo, Poto, na Poto, Balobi, et la Laté, tout ce que Siko, na Bango, Kandé, na Lubaka. Est-ce que tu es bien? Et pourquoi pas, il y a Gouti, pas mal à Moto, Mbongo. Nabos on appelle boss Ibra stabilité financière banque centrale et pas na dollars il a ramaka ya sika o il a laté il y a pas d'homophobe comme je te le dis chaque fois l'argent n'oublie pas son maître mutambongo en kufarat voilà Odile Manzaka CPI poto bana biso mbala moko Olanda batir ya ken piana parce que ezongi internet mobimba ebi tout ce qui se passe dans nzela ya yona ken piana pour la vérité là qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord par là. Déjà merci beaucoup en présence nanga a eza mingi ya kosala actualité ya batute voilà parce que nga moko nde naza je suis pas un baiser voilà donc muto alukaka base voilà nga déjà bato baluka base na kombo nanga déjà koloba kombo Odile na TV yo mo déjà ebi grandeur à kombo Odile je passe pas pour na régler makambo na compte nanga mo bona mutu na TV moi je passe pour protéger mon logo le roi de la forêt soko tangi kombo wera na malamu okomona Odile Manzaka ojetela oba fleur soko tangi kombo wera na bien te na koya pe na ekotanga yo pe na bien te so za poto régler ba compte nanga t'inquiète pas nga osala émission pour nanga 200 fois na répondre te ezokoma te oloba na se donc faut tia volume matcha baba fleur soko lobi kombo wera kobukana na ote omona pena ke pitbull akoya est-ce que tokende bien moni mpo nazala Odile Manzaka na kicho naza nalukaki ngo na mutu wa mutu te nasalaki effort nabundelaki kombo na nga nasalaki effort nazala parce que nga asali nzonzingi natiki kopululu na 2005 eyebi te soki ere na bato misusu bazala ye banani seke na bando oluka kombo na nga na ndenge ya bien ntina komisa en place naza soki nga na owela mobali na youtube ezomona nga na bima na youtube naosala badiskute bato basalaka badirect wana basala te nakenda bar te nakenda boîte te nakendaka feti te mpo nasalaka mambo bata succès te parce que je sais ce que je suis so osala émission nayoka bien mpo na le roi de la forêt na oya na ojepela o bafleur wera oza camarade na biso te parce que na bana oyo biso mpe baparent na biso bakomisi biso place oyo wera akomisi bana na ye te sekala na motu moko foto bando respecte no déjà côté mambo ya famille aza motu oyo lelo aotala lobi parce que oyo baexauce bayeli biso lelo na mboka bafondation bagladi exauce napesi bino mbote merci beaucoup à toi maître ninja merci maître ninja moto aloba ya nibo maikala mobali na martyre maître ninja maître ninja maikala mobali alele na kombo na ye merci beaucoup namona bavideo e na explike bato absence na ngai déjà j'étais pas bien ngai bien te yango bato bomona nga te parce que y avait président d'homme na lille napesi yo mbote mon papa chéri adoré ya Willy Pensien na Odile Manzaka Tessali ya tempête matondo mopepe ya Paris Odile Manzaka Tessali et maman Claudine Tuna aussi je vous salue
Et mon absence dans l'aéroport pour arriver à exaucer Gladys, j'étais malade. Voilà. En tout cas, ils ont vraiment remarqué. Et puis jusqu'à là, Si, voilà. qui absence. Et puis même la résidence, même dans les hôtels que tout le monde, on dirait Babilo a malaria. Parce que là, moi, problème à Mambaolia. Mambaolia, t'es dans la Naza Moutoumoro, Boindé, c'est ça aussi, voilà. C'est pour Naza Place, c'est bon, ils ont Taram Dakabasan de là. Yo, outside Yo, ça va 1000, biso tout le monde va 1000. C'est qu'on a kabango bongo, c'est qu'on y est dans la santé. Donc absence d'engagement parce que santé là moi Dodan Alex Intima tombé d'ici là yebi autres années tout le temps dans le téléphone. Yebi y a pas Chopanda aussi. Donc on a fait Simino Basalam. Donc on a quitté, mais je suis Gladys, merci beaucoup et puis en tout cas merci à maman chérie d'amour, maman c'est des gens pata. Merci pour tout maman. Ce guilloté peut-être que yebi télé les exemples à suivre à battre délai. Merci beaucoup pour ça. Et vous avez dit mamonene tant oyokaki au comprenait été tant ozangaki otalaki pété donc ça qui a sorti que tous na haut tous na haut le lobby biso to na sengo ozana wera lobby pe bana biso ozana sengo ozana bexaucer parce que bexaucer ya so batangi lobby ya monde ko porter misala na bana na biso voilà c'est que photos on ça va s'en sortir toujours dans le roi de la forêt donc autant makara pambati donc mema eloko moko o est très important pour na lobby ya bato misoso parce que ne pense pas que fondation comment on teka ndingo monité mais c'est toute une structure oyo et ko engager et puis on peut sabato miso pe misala est-ce que donc est bien c'est grâce à qui oui rançon le roi de la forêt parce que fondation pour na sala ngo et c'est na faut ba norme ezala bato pe ba fondation ba payer na mambona tout ils a quoi ko bakisa o ezali un plus na mboka o longola toujours chômage côté musique il a fait ça très bien jusqu'aujourd'hui côté bien wera azana ba propos te mutaoya na ona TV ko les emo wera sala pena ke ayoka mingi maloba moke place nga sala nga paso mutalobi mabe ya wera na yaka na minute nga kutu te nga kutu nazana nga soko sala ngebe mission nazo sepela pona zo mona sala nga promotion mais ba wera lelo ta tolobi to loba pona bango te ba ka ba wera asa donc ne bien yes lelo ndisi ndeko tangi so tale bien mona makizembe azelongi lokola manga mobile. Tu imagine toi Jendita Veriston, merci pour ton assistance de la partie de Jendita. On se comprend? On te donne un département. Tel a monté sur l'émission, le bingaï ou la fouta rangate. Et t'as lié, on a mis. Pour changer de département. Alors, il y a moins vérité. C'est quoi? Et y a yo. Nini na kati so inga na osana nga musala ya boleya nde bato balobaka boleya kutu fotako na mnoka ndengo wana sikoyo ya yo nini nga na za muta famille na yo te eloko te na kati wana tokoloba nini balukaka kaka toujours eloko nini bakotila bambongo na bachaîne na bango ezalaka na kombo ya wera au changer discours votre discours c'était pas des pays audits c'était que wera tindaka o place moko te au banana wera kalata lufu tout le monde le sait moi aussi je parlais de ça que eloko aussi la raté ba oui la raté mutaza na boulangerie jamais kolela payini lelo nakenda poto nazonga te na 2 ans États-Unis nde nazabu un passeport ordinaire nanga j'ai 3 ans en France okutu komaka ke ngai kutu fo kende il faut na kenda nazonga pona sala promotion mais eza na bato eloko na nalo bango mettre fois bato bakani bazwaka vie na bango nde bazwaka ya bato tu te mokolo olingi oyeba nini moto azali eza première erreur oyo bandosala sala calcul ya vie no selo oyo ndenge olingeli motu na motu mpo na calcul nenti oye eya nga nakenda ya bwati te yo okenda ya bwati toza biloko moko te yo ntango okanisa po to ndire eza englobe ma motu ya vie ya motu motu mosusu azoraisonne place wana bongo te po to soki ezalaka nalobaka yango so ngai nayaka pembe na wera mpo na bavoyage nde nakendaki deya kala eza bavoyage biso ezalaka propose par nga moko na boyi na nga nakenda nga te mais oyo nakendaka eza oyo nga nalinga ndeti matadi mpo nakende matadi tozalaki na notre DG Claude Mavambo DG ya matadi oyo azalaki vraiment na besoin na nga il y avait boss Ibra stabilité financière oyo tokendaki na bokasité na ye parce que ye nde akendaki kotia ke otiela biso maison monene kuna mpona ba maison d'échange de bato er mo bakoki baluka bambongo le yakini ya tie déjà kuna il y avait Babi Mukendi Bitangilai oyo
soki tomoni yo te tokozala l'aise deya na bademande non ya bato wana après na okesa. Maintenant moi je vais voir maintenant est-ce que je peux pas rester na Kinshasa bango baki matadi nga na sa promotion na nga na ndenga Kinshasa. Ah non lokola bato bape na besoin na nga peut-être nga moko pe na kozala personne nga moko pe osala bato bien komona po di le manzaka na matadi na kei mais nakendaka mpo na mutu te parce que nga naza so oyebi comportement nde na vivre nde nazalela ko so oyebi nga to comprendre nga te ozo bon nga alingi mama kisi trop omutu alinga mama kisi trop aza mutu amonanaka mingi te Pardon? makambo kisi nalingi mama kisi trop dide nde tayebi tosimba ya liboso na ye kisi ga ya kobomaka bato somi mutu aloba na nga alobi mama balobi oza portemone magique okabaka bambongo $100 kozwaka wapi somi dangweri apesi mambote yo mpe nazolanda mikolo na tv ozosokise mapiza mabe ezali babugasikanga mwana somi aloba na nga alobi mare bayebisi ngai ke ozala portemone magique yango bimisa $100 ana opesaka na bie bongo oyebisi bango nini somi alobi eza mpasi mpona yebisa bango nini onga nayebi mpo na yo po moto acomprendre nzoka bato basala campagne wana ke naza portemone magique ya $100 na kabaka ya bosani ke ya kozala $100 tomela masanga lango nga nakenda nanga bwati te sofo na kaba yo monika ya yo ya kwiti eza malamu mais oyo nga na opesa bato ekomi kisi est ce que olanda congolais moko boye sikoyo lokola nga alinga mama kisi trop moto nga mpena moto aliboso alasa mama kisi didie nzita very stone venanga didie nzita very stone vraiment motu oyo mpenza oyo alakisanga mpena ke kisi ezalaka surtout kota tangawisi vi alakisanga yango bi oyo mokongo pepele naza motu ofo nazalaka mingi coffre azalaka na bato te mpo koyeba je na nga te alobi boyeka futa nga te déjà eza mpasi mpo motu lokola nga bafuta nga te navanda ya place eza première heure osala oza malade sur place donc oza na esprit ya pingouin yango tozoyeba te pour la première fois mona moto azosala émission likolo ya nzete me na ndenge poto parce so na mina tiango na kikuku tozoyeba forme baplace azosala émission te yango kaka na ndenge ya nzete sikoyo loba espace to azosala nga na moni onde eza likolo ya nzete te mais depuis kini de asala bandede malembe so kondor azoloba balobaka place piti bula azoloba fo vanda oyoka okabo moto azoya kosala émission yanga sikoyo nga soki na bandi kopesa badevoir okosala te déjà première devoir oyo moni napesa bino wana kenda poto 10 jours nazonga yo mpe ya kozonga omoto kokufi so na bino ana posa vanga na yo to na répondre yo osala émission na aéroport quelque chose oya ndeni siko nga nde na boye koyebisanga ke na posa une semaine ozala na poto so nalingi nakenanga nayebi da nde ya Patrick Sekedi aza na osilika mpo abi turo mpenza koyokanga te baexplication eleki donc tozokende seke eloko oyo moto akomona danger koleka considération ya bato eza te nga premièrement epa na nga nalinga na le respect moto arespecte moto qui tuna bato bazala na nga baoyebi so nga na préféra mingi bato ya oyo baya na ntina te ke bato baya na ntina parce que moto oyo omona na ntina te natiaka yango na contexte nini okonéglige moto wana motuka chere okomi liboso pine toboki oluka motu mpo botya pine cela veut dire tout le monde est utile nga koyela nga idéologie te ke ye kutu natala émission de début jusqu'à la fin na comprendre que c'est fanatique de moi et puis nayebi ke bango tout bazala bafanatique odile manzaka cambionnette mbola napesi oyo bambote sika ozali mige nyema yoyebi force toujours cambionnette mbola elala te quoi mbola boranga na première mission na tv natala ye mais avant nga pete nando tale nando sepela te mambo aloba mais mokolo aboranga nga mbama nakoma oyoka mambo akoma oloba nakoma kopaki o seke bato mosusu toyina bango na pamba fo toyoka bango onga mpe mambo nando oloba soki ya banda kolanda yango te maboranga na tv te atala sikoyo nga trop aloba na mige nye ma première émission avant komisanga mwasi na nde aloba wana première émission aloba na mige nyema oza baproblème odile manzaka alobi oyo su te mpo oyambaki mbwa moko awa afingaki ye mige nyema yabi te kolande te wana motu na nga oya na ye abi odile manzaka na lela effort abala déjà première émission moto atindelanga yango liavengi so ye azala na David Mbadi
Total David Mbado moni ba mon papa Alain Milongo na Piron Tumbu ba on ba kola wana. Junior Dior Panza Image toujours là la tête. Héritier Bouya Basansar condoléances oyebi. Simba oyebi. Kamana timola bina linga kemi. Mais département nga na sala musala. Soki nazala ke na yaka pona tia trouble. Mais naza na bate belé nazala na bango te. Nga na yaka olukela wera makamte mais na yaka sauver innocence ka ya wera. Soko lobi mabe ya wera te ko mone longo di le manzaka te. Na tika jamais ko luka visibilité na nga moko. Ando fika ba dans le vide po ba mona te. Nga so toucher wera na ye. So toucher nga na weya te. Izaka ozala wana. Batu ba ebele. Parce que nga za aimé. Nga za batu suwa ke de répondre batu pona nga na yebi na nga bango. Oga mutu otokota kutu diraki mo kuna kutu di le batu balinga ko. Mais nga kana na osama mbwana te. Kana bule côté mo combien calcul ya ndeni na bule mamususu. Parce que na destin no na futa. Na denda ko na futa la masanga e lala. Na futa denda ko na. Biso yoki ba montant na ngodo ko mona belage na tamba fertilité te. OK. Na ta lukaka mbongo. Pona sa mambo na lingana za. Ya leki alobike album héritier betate. Pour rappeler ça qui soit disait héritier $50 na taba. C'est leur analyse na. Bon analyse wana yo sali. Pourquoi pas ça là on a ba musique nyonso o lelo peto yo ka ki balobaka e betara suste. Yo zo luka héritier album e bete la côté nini. Peut-être place yo za les okomati. Mais côté batu musu baza yo koma. Ça là ka analyse bien. Pourquoi ya ka analyse mabi? Et pourquoi oyena analyse ngo ka tango muninga a bongama le 21 septembre parce qu'il faut pas sommer ba billet na la chaîne musicale. Faut sensibiliser batu par amour parce qu'un héritier aza muto yo so mutalinga lobele héritier faut lobele kana nenga bien parce que aza muto aza bien na batu nyonso héritier kutu aza mutu mo do so muto ngolo ba makambo héritier te talaka na côté bien voilà ngane na bo ndina loba boy pour na ta plus côté bien ya si côté ya lobi voilà ngana talaka bien na ya lelo voilà pour lobele rappelle moi la mo héritier na rappelle la kaepe yango na mukili pourquoi parce que tozala batu mususu o ba loba balo odi le père soit ya lobi mamba we rafa loba ka kombe yango moni na toujours na rappel lobi tangu na luka $100 il était là pour moi voilà c'est que sona loba pe mamba we ra sona loba pe ya voilà attends loba ngomba le belete mais là ata muke kota eza signe ya reconnaissance maintenant zile loko na retour ndenge na lobaka pona ko sala teke kaka po ye lobi azalaki tango nazalaki na besoin na lobaka siko bango nyonso na katikati il faut na lobela pe Fabregas Casino de Paris il faut na lobelaka tout le monde déplique merci pour la dédicace mon loulou adoré déplique Pomba merci Tade de Motiki le pour la dédicace merci Miel de Sanya Borengai abwaki susu lobi so côté Sukumbu merci beaucoup Kedi no Miel pour mutata nga Miel Kedi no foye babango yo benga miel mais comment les amis te kombo na epena oyo ko benga ta na désert atala est-ce que yo bien on dit là bien c'est que son l'équipe on a le mamba wera comme bango ba faire partie na histoire ya wenge yango na yaka na tiki mutu na ba branche na ye eloko sala ke ne naza na mutu ko loba te ke okotela ka Fabregas pour héritier azati o séparaka miel na héritier mutu na azati je suis toujours là et j'étais toujours là pour ensembler bango. Ata makamsu na sala ngo na TVT, mon dehors à TV na sala kango. Obengi kingandi botika guerre wana sala boyeboy. Eza na ngone importance. Wana mutu mususu ala lipongi mais moi je fais na place oyo ba valeur na bango sani et monana. Ola lelo papa chéri mise balle de match, n'est-ce pas? Kofi peut Kofi pas bimisaki nani amisaki légende Robinho pas bimisaki babiloko auto ko biselo mususu ne me lâche pas nazo mona nazo bina makasi ne me lâche pas donc il a wenge il est sauté déplique pe bimisaki kabose pas bimisaki tu peux comprendre que rôle à Ken ezakaka a seul héritier campagne à mabe pona nini batu tu wana babimisi yo sala banga na liste ke simba te yo yeka maman héritier poani o batu wana nyonso babimisaki
Oh yo monaki balbum na bango ebetaki pété. Osa analyse te pourquoi. Siko bango nde balbum na bango soit disant soki nde bino bomonelaka wana ebetaka te kote bino bozalelaka. Wera pesa bango siko combien. Po héritier to yo kezo beta bato tu ba wana ko to bato ba lokonda nango te ba lo bato. Héritier zo beta. Base mona zo beta nango. Debora kutu wana kutu nga kutu na salele même na challenge. Na zu kutu ba bloka pembe na tie awa. Na tie ba bloka pembe na kolobi kutu na oyemba on église dimanche na salle en challenge. Mais yo pona nini oyaka koloba côté bien ya wera te. Yo yaka na côté mabe ya wera. Et puis côté mabango ya nini yo mutu yo ko bisango. Ki wera pesa héritier $50. Est-ce que wera ça pesa héritier $50 ayi que so misi ba disque ko ça so promotion te. Et puis tant obeta lisola $50 wana zo réfléchir bien. Batu nyonso o to lobela ba musique lelo ba bet musique eza do na mukili wana to loba ba bimisa ba bina biso ba Jean Goubal ba bina biso ba waze kwa ba nani pour l'instant musique oyo moni ya eza na succès ya nani kasi moni ezobeta o wera pesa $50 na te. Cela veut dire, ils ont déjà mauvaise campagne. Mauvaise campagne. Mauvaise campagne. Tant que ça, moi, révélation n'est pas Emmanuel Dodi, pour y aller, il y a mais Emmanuel Dodi, pas ça. Ce que Emmanuel Dodi n'a fait son mot, c'est là où à Combo en haut. Si on a lobby, ce qui est mon toit, c'est là qui est révélation. Si on a un service à Batounia, c'est les autres à terre, basois qui combien pour toi. Cela veut dire, ils ont qu'à monter maman. Et puis, les photos, il y a que musique est comme belé, c'est des qui lobby. Lobby musique, ils ont qui héritier, bazaka pas ouer. Ba fuji na bambi ba bran baza pas jibe ba fanatique baza ka tant su ya wera na jibe. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, il y a des gars qui chantent aussi Bakali Garvey San Marino musique yango lelo ozo luka 200 millions de bar beta ozo kosa okoboma na banganga soko luki ke disque na beta ndanga lobby musique ezalelaki ke obomanganga na oyebiso nganga ko oyebiso ke à partir de lobby muta obeta so teka yo mo ko papa ko zonganga epu yo obomanganga na likofi akokosa yo ngala ko oyebiso déjà ke wana c'est ndiye saka nganga pesa na yo ka kisa courage aucun aziwa wana kisa courage musique eza net ya lobby te faut accepter. Pas 10 personnes acceptent ça. So ba yembo lelo na musique à Congo lelo. Il faut accepter parce que hier on n'avait pas des histoires de pays. Il faut tous comprendre. Lobi bana ba yebaki makambu ya mboka te. Bana ba yebaki juste bale na école. Mais lelo même moi na 12 ans azo yebaki bakata karen. Et ani oyo ka musique. Il faut yebaki on n'avait pas de problème il y a courant. Là, il y a un problème courant. Les autres ont un problème, il y a courant. Est-ce que l'homme est dans la maison belé à groupe? On ne savait pas ça. Mais les autres ont dit que panneau est allé. Pour la crise, il y a courant. Et puis, il faut y aller. L'homme censure et kanga qui musique, il mais le kanga tous ces pays ici-bas. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Dans le monde évolué, ma BP comme ebele moi na moko lobby azaika na mutu na yebika kalinga nzembo moko boye mais lelo c'est pas le cas même na baba romone comme ya côté yo yebaki bombe basala na kuiti ya poussière po ya romela boye doda na mbongo osombela ngo wapi soki mutu ana 10 francs te ya osomba lipa ozela télécharger nzembo no na manière musique ya lobby na lelo c'est loko moko te lobby tozaki na ba CD batu ba yebi ke to na victoire ou robi mis album c'est pas le cas aujourd'hui accepte ce que ba yo ka na kimbateke dis merci parce que zaika yo moko te il y a plein de musiciens tout le monde aujourd'hui alinga za la musicien alors on ko rassembler ba couche nyonso batu wana te yango moni musique lelo ezo maintenir dodan pendant na place te parce que lobby na lelo eza ndenge moko. Lobby musicien ye moko bimaki a oteka produit na ye a sa promotion na ye moko mais aujourd'hui c'est pas le cas. Mutu moko azoya ndeti ye wana a ya sela mutu. Il faut accepter maintenant que soko beti mo musique na yo soit musique na yo batu bazo yo kango dis merci. Soki mutu moko aye na campagne ndenge wana kezo beta te faut telemela ye. Parce que musique to zo mona lelo
na ya lobby eza ndenge monté pour lelo tout le monde aza posa za musicien tout le monde ana posa za muda théâtre tout le monde ana donc ba fanatique ba za sous ndenge monde bazali te accepter que Innocent a osé quelques bateaux Gaz Maweta a osé quelques bateaux nani pas osé quelques bateaux yo pas osé quelques bateaux na pas na yo ya ndambu wana ça la peut promotion au baksa bateau mais ne pense pas les musique et baby pourquoi parce que lobby ba Michel ba ndo ça peut ba promotion na bango moko mais aujourd'hui c'est pas le cas Michel lobby est le côté neti wana eza campagne nini c'est un peu la souple eza campagne de déstabilisation à concert à Moninga et puis e bandi bongote e bandaka ya kaka so héritage un événement OK il y a stade ya bande pe bon voilà c'est là où moi je dis na voice que soko koloba makambo ya héritier kotia wera na kati te parce que yo atolobi na ye mabe bokozala na bino prévane nga na sona na bino mpo na ye bofinga mwana na nga elelo mutafinga mwana nga amemi na poto je déclare pas eloko héritier mais je suis en train de pleurer soko nazala nango c'est que nako bandela so eloko bongo mbala mibale te ado uzana choc wana ti lelo mama ni nako ndima poto mwana kitoko neti nga naza na 9 mois mais mutayo loba lokuta na nzela mwana heureusement mwana ngo bazaki mwana mo bafali bapostaka ye bafabrikage bapostaka ye soki bongo te et puis bato bayebaki aza bébé aza aimé par bato asala bapublicité mais il y a d'autres personnes oh batunanga na poto est-ce que ça il y a solo makambo alobi ke obota mwana kizengi siko mama mwana oyo akofingela nga mwana nanga kizengi tanga bana ofinga bongo afinga nga mpona na yako sa na yako kotela na yako kotela héritier faire partir na wenge a faire partir pe na bato basala nga bolango lelo so fona donc c'est là sincère na ozong cela mais pona kukuya ko défendre peut-être campagne de déstabilisation pour la martyr na ye nga bafinga mwana nanga bafinga pe nanga mais atala wana te mutu wana wasala bongo leo bazana ye toboyi pete eza pe mabete c'est que mais to bandela susu eloko moko sute na kondima suna sona na bino te pona makambo na ye parce que akobosana na ye po soko nga azala nango elongwa te na lobango na bamisio ebele ke nakobosana yango te mokolo na kokutana na occasion ya kozongisa blessure wana na kosala yango koleka mpasi oyo nazala nango parce que erana mpe ye azalaki na mwana na ye aokesala makambo ya bavodacom na banzora etu ezalaki ke nga nayaki mpo nalingi te bosala campagne ya mabe ya concert ya Moninga mais ngai nazala étalé nafingama nakosi ndima na nga kuta kofingama na ndima ya bila mais mwana na nga kota na bétise ya kofingama mpo nayaki kosauve martyre ya watu mwana na nga fingama mais lelo nga oyo nazala na mpasi ya mwana fingama bino boza na bino na ye théâtre ya wana bolongola kombo ya wera est-ce que je demande quelque chose non même pas héritier mema bato na poto 200 fois ata 1 million de fois moi j'ai un visa ici nana visa 2 ans États-Unis nana 3 ans France nakenda poto 10 jours nazonga nakoke poto air na lingi te nga wana nganga te moi je fais mon travail naosala wera promotion na Kinshasa nalata kimono na Kinshasa na mitwa batu vie na Blanchard Mosaka je te salue à passant na mitwa batu lelo bayebi ke wera préparera morote na Kinshasa ezaki na mikili te et puis ngato na ya nalata kimono lelo tika na mitwa tous les bateaux wera préparera morote alipo mona di mate meza minoko batu c'est bateau to za pembeni ya ba musicien to sala nde promotion ya malamu pona bango to teka ba artiste na biso to vendre to ya na makambo flatterie te et puis ngata to dia kino lelo so lobi komba wera ndenga mabe na bosani je suis comme ça oya liboso kutu ezalaki mpona avantage na ye moko lelo azalaka na bino ebongo mpona avantage ya wera asani ntango eloko abongo esala mosani ngai nayebi mur aza wana bakelele moko tobimaka intemena nabengi na mur olali baofinga héritier abi biro epekisi nga bongo mpona kene bopekisi te ndeni oyoka place sikoyo naomona mama okomi suspect tricage ozokomprendre ke place nazomona sikoyo ke place naoloba ke na bavaleur awera fo tomonaka yango ata na biso te bino moko bato bolekaki oyo wera afutaki la samba mpo mokili eyeba bino bosala efort botombola bavaleur ya wera ndenge mai kalamba ya tomboli yango parce que oui tolobaka ke naza moto asala baanalyse apa wera bato eza bamusicien ebele oyo
babimisa pe ba disque ya pe bazala na wera te musique na bango pe toyoka te o misu baloba pe musique esila ebetaka te siko wera pesa ya bango nini siko ntango natali nga moto yo ya koloba mamba bongo oyo tya wera akomi camarade na biso mpona basentiment na bino baplace bokenda kovanda bobeta basolo na bino donc wera fo azalaka deda na kati ifale nasani natika siko kia naloba bongo na wera nga naya koloba te mpona ozela nini na nsima moto ya nini mpo na nini non oyo ngai nasala ata mosusu na défendre fabricage ata mosusu na défendre héritier na défendre miel de son na défendre tade na défendre tout le monde bavie nanga bemelia banini nakende poto ati ve melia alobi nini oyo likambo kokama bozomona wenge moto awuti poto maye kokabelanga 100 bale moto awuti poto maye kokaba 100 bale ngai nakota wana nalinga kuna umela te parce que tozalaka na réception bandozela biso mpo batawera na bwati moko boye vike ngai nalingaka mambaba ya babwati te mpo namelaka mai namona te donc mamutu elekaka na kati nayebi namelaka diamba te bamilinga moko eleka wana babwati namona nka lokola naa na kati ya lifelo ondire tosola na yesu ndeni akobwaka su mami wata mosusu mpo mwa eza te nde namonela bwati mais ntango nakota na kati ya place wana ezalaki cg katakata maître odilon mos le guerrier je te sali là où tu es mama nanga lili makaya oyo tozalaki na ye napesi oyo basalama esika ozali Tiffany Kimbeni merci beaucoup pour tout le bienfait n'a jamais oublié Zozo Mayulu Odile Manzaka te sali encore et là je vois beaucoup de personnes mbala moko ntango na bando solo mambo ya bata Château Rouge namoni mbala moko Mbutalombi merci beaucoup ya pesa nga pena cash mbala moko Mbutalombi elala te donc voilà ana ye siko place wana yaka on assistant seja bando benganga yaya seja bando benganga yi yaka na sese na koka nanga ba place wana te yaka na koka place wana te na ye kokota boina ya roi David mutabwaka nga muta liboso ta roi David abwaki nga mama podium mo bilezwi na kokati na kinda boy kali na misana vina ngemeli aloba wenge zaka bien mutauti kina okaba sambala tu comprends na sala en point ils étaient qui pour zambo ebelete nazozo kusela bango sincère na courage ya musala po ba sala nde na ye déjà pas vina ngemeli nde na fréquenter bango na ba roi David moi mukie na zali na kaboli na bango est-ce que lobi so ba kesala émission ba finga wera ata pono dile mabe ya wera fallait ça nini ezipa maka ndenge moko na batutu ona yaka na lobela bino pe malamu et puis malamu ngo zaka na nde na lobi na TV boeteke na yeta musu parce que nani casino de para Fabregas peut-être dit le manzaka dans en attente parce que na département wera bango bana département na bango mais natala rapete que est-ce que batna bango ba lisala ba communicateur na bango ba leka baloba pe mama wenge ya wera baloba te mais est-ce que natala rango te moi je regarde d'abord relation na ngana na muto toza nango mais en vrai dire odile pas ko fanda wera ka nenga bimisa moro ta pamba so bango nyoso ba postango obi combien de muto omona tolobi pete que so ba poster pete ndeko simba pete de te mais kaka ta na considération ya baba benga ngoni na reconnaissance que Yahweh moko boy parce que si qu'on dit le fait azo reconnaître mais na retour faut bon reconnaître que le cas Odile Manzaka Odile a bossé émission na il attend 30 minutes mais à baxi 20 minutes ka pour atteper bino moi 10 personnes dit le pe bako yoka parce que son na lobby batu ba yoka normalement moi j'ai un groupe à 2000 personnes comme on tumba so ba kocho kuna na tumba kuna ba ba yebi na bango caméra te tumba so ba boki kuna bango ba yebi caméra te et rappelle moko to ndire toza kuna na tumba toza na susu na bo moi muto mona bande moi je suis rebelle je sais traiter les bêtes na yebi ba nga yebi ba régler ba katu parce que moi je suis moi na bonne vie Ndeko Poison Mobutu, premier rappeur produit par Sarkozy. Rappeur à Liboso. On a fait ça que les États-Unis. On va y avoir rappeur Poison Mobutu. On a l'attaqué la main Mobutu. Tous les cousins na cousine. Nga zape boye Kishasa. Kishasa on pa yeni ni grand terre na biso. Moi ça bienvenue liota nzoli. Ya pongel biyela. Yo mama loba no sko yo kango bien po mona ke nazana mutu po na intérêt te
Moi ça bienvenue liota njoli. Grand terre nanga ya pongel ba uti poto bango nyoso ba ye awo. Bazonga pe dia ba misu pe dia bazonga. Nakutani pe na mutu te. Est-ce que donc bien? Très bien. Voilà. Ba ye ba ye ko balisa. Moi na grand terre nanga. Ministre na biso, maman ministre na biso tozani lelo. Bango nde bakoti na famille na biso. Ba ye obala mwana ya grand terre nanga. Yango ba uti mikili ba yo sala libala basala ki yango pe papa chéri mutabetaki. Kuna. Osoko point. Sika muta fani ndengwana. Yo zo expliquer makambo ya mutu moko boye. Ye bana botama ya saka émission na kwa mire. Oli comme yo memi mulimo tina poto ken. Ozandoke. Dans le plateau linga, dans le vino dans le plateau pendant les pour finir ba tout bien. Dans le plateau. Hein? Nathalie Longina on a poto na bité, on me ba tout ba ou me sauter na poto. Tu me mikola ou mo boka. Yo pe banaliser ngo sala. Ozo ko si ba yepe bona nde bazana na moni mutu te ponga na ko vana kata ndako nanga mbe 10 na vanda nanga. Pona muta surati kaka. Ngati bo bima na bota mo nga za chambre do surati nazo contempler ba mutu na ombuke na ba monde austral do na sa vinanga. Autant un peu surati. Na za bongo na mukilo. Yo kazinga to na ebiso ke na kisi to ndima. Obo ni manote. Obo na yo. Okuta utantu. Yo mtozala na wera. Mazo bosa ke Didier Nzita. Ndala kusanga makambakisi. Azali me botika e bokanga manga. Sikoyo. Voilà. Tango nga nazolela bino na ba sincère na ba respect belé ya kolobela bino parce que on dit les manzaka c'est un nom. On dit les manzaka za na mo. On dit les manzaka koloba. Lelo to na ba ve mutu ngandi naza boy. So to tele pena ndenga lelo betia msota ya ba moi bénéfice mo pa na nga pembe na nga peut-être na hôtel la mignon Abraham. Mais peut-être on so Abraham pa ko tshelo auta ko boka nga na lobela ngo te. Agoti na peut-être on selo ne mo place obeta concert peut-être on na kete. Mais Abraham aza muta liboso o aza so uti poto aye na mbongo ne feko tana na mbongo na nga. Mais ça ba tu musu pe na nzela na bino tant sur la réalité bo na nga intérêt. Mais je le fais parce que c'est l'ensemble ya combo ya wenge. On a besoin nada pour s'intérêt pas mututé. Nga so na yeko loba pona laksa. Na o laksa déjà que soki comme makamba bongo potanga ko koma guerre. Na ko ya ko kokate ko expliquer nini fo nazal parce que nga nazala victime, moi na nga pas zala victime. Pona likambu ya we raté. Mais lelo nga nazala na blessure wana ke mwana na ngai ba finga yi. Mais mutu afinga mwana nga pona mutu ango pe kaka ye moko paza na ye me nga nazala ya ozoka seke nako bandela makamba bongo lisusu te donc so boli bosala ke campagne héritier concert à maye simba te nde boli bobandi déjà la po ya bandaka bongo donc so boza souple ata le bokoti na makamba na kata ba polémique bandi ko yesko mi connaître bandi ko finga bandi ko loba si ba bandi ba komi belé si omona tango ka concert ça moi dodani kaka ye pe mutali boswa ko ya pe Avant de l'analyse. Donc merci. ils sont là pour batu bati la batu bitabe ba kweya. Yango na lobaki épargner le nom de Wer ensemble parce que ceux qui héritier musique e beta te zaka ya ye moko te. Ya batu su peso beta te ko Wer apesa bango combien. Et puis tanga badai ko loba. Bino pe batu orchestre boza faut bo sanité. Na minute on a posa débat na te po. Avant to tia makamba concert, il fallait obimata na makamba bo. Ko loba ite. Et puis en réalité, à redisque année bimata héritier te neko pesa ngo Wera. Au moins a dit que tout contrôle les alaki. Place nini wata beta kite na album wana. Place nini wata beta kite. We rapesi wata mbongo oza. Tokolobela ko makambo mbongo wana te parce que nde tozalaka boto kontaka premièrement na Nzambe après makambo mususu. Même ngabo mutazana mutako ko ya ko telema na eloko peut-être o nga na zana ngo atako tozana azati. O eza lelo to msuka te. We rata msusu afuli, we rasali boy. Oui. Mais faut zapper reconnaissant. Ne permet pas et le koyomo pe na conscience nous bateau makambo mutu azoloba et créer peut-être guerre na kombo nanga il faut ça ni okatango
Merci beaucoup CPI ya mboka odile manzaka mwasi nzambe bakitogo ya bwena ebite so ibozo wapi ya osakana ta ah c'est rajeunir du jour au jour le monde est à nous mabele na pesi bino mbote le monde est ya pas chopanda basala bango ba yibisanga bango mobenga mona popia Mariano ya Mariano le monde est à nous mabele voilà ya bwena lubika to pesi bambote bele to pesi président d'homme na Lille et là la té ya président d'homme na Lille mon papa chou Pozota la biso, un grand merci à Yali Mimba depuis Paris. CPI Yamboka, voilà. Bon, t'as toujours, c'est rotaké, n'habité. Charlie Paralingo Mbappé côté na ekuna pe abeti so moi bon. Singa la ebisa soka linga ki ana tune soka linga ki ya solo non mais linga ki ya solo parce que azo bundela la preuve ba ta yo leki ye pa beti biloko yoka tango nga leki tenga na lekeli mutu te nga na yeko sala analyse normale ke so bolinga ka wata bosala biso lokola biso bolingaka bolingi wera lelo Mike Kalamba apesi wera ba valeur na miso ya bato ayemba na wenge te hérité pa pesa wera ba valeur na silisa ti yo poser question so za poso lobolobi kasi vas-y nazo boya eloko ya mutu te nazo loba boya Mike Kalamba ya sali lelo epa wera atikala otsa test te ayemba mamba wera te mais apesi wera valeur na monde entier na mokili mobimba apesi wera micro na ye donc à reconnaître la valeur morobo c'est éthical histoire ya vie très bien yo kasi Mike Kalamba ninga zana makamnya so elekana mukila yo kakati wera za boya matala ki wana te posa na ezala ki a honorer wera devant tout le monde et puis na Nzambe comme son invité et so déjà muta Nzambe nani a bimisa wera na ita wana c'est que bino fo bo sale ko le quand même muta Nzambe parce que Mike Kalamba ala na infronté o wera pe asengai Mike Kalamba aza mukolo moko a répéter ou bien ebisa wera kende na na nzembu na ngai selanga vocal ezate Mike Kalamba sa test na maison mère te aza ndeo mambo biso to sala mais azaki na passion wana ya bolingwa wera c'est que bino fo bo sala ngokoleka mutu stonga ya na analyse bongo yo sani otala nde tolobi paka yo répondre nga en guise de quoi yo répondre nga te na boule na nga oyende ko luka guerre. Parce que ce que j'ai dit, la personne répondre, c'est pas à moi de répondre, c'est à Ken de. Donc il faut qu'il réponde à Ken. Moutoyo a critiqué Binoke, album Mezo Betake. Moi, nga, je naza na kati mambwana te. So Ken atanga komba wirati. Nga na koya lukani na mambwana. Na pesi déjà art. Na kota makambo na banga martyr na zala choqué moi na nga basinga. Lelo azana bango. C'est so Binoka Binongo bo sala bonga na koya osani. Ya bika po mimi manike poto yango sali au moins jalousie moi nini asa ba mimi manike poto to ba futele bi donc to comment ça se mission mususu ponga la kotanga mambona ate pona na tina na ngote voilà ba mimi te ba voilà on a billet disons ko yebisanga voyage comme le wali kelemba na ebite o ate mutu koto na efe talinga net na ni waaw mi kelemba mitu ebele mi kata lingi kelemba no yoka passeport mtasoma Fabregas visa mtazoma mtoto bi aska abidoka ndengwana Tikaboye pardon bana kozanga loba posa bokezanga loba non ndire faut bakia kutu bato bayaka mfusoni ko manquer richanga na boma ngo siko sobo lukango na ngai olinge héritier te fe na paka olinge te tika biloko wana yo oza na eloko yo oza na ordre opesanga te so nga lingi nasenga eloko mpe héritier eza te ndenge monga mpe na ordre oloba te so yo mpo osenga eloko mpe héritier yo oza na mpe héritier na marke na yo nga mpe mpe héritier na yo konte na marke na nga oyo nga asala mpo na héritier na oyo yo mpo osalaka nyonso eza nango kaka eloko moko mais fo yeba siko osala yango na idée nini parce que na idée na nga na osala eloko mpe héritier mpo nazela retour ya bénéfice eloko te rendement na nga na osalela makambo ezaka mpo avantage ya wenge ezalaka ya kotelema c'est là où je fais la promotion de tout le monde oyo baleka na wenge mais koya koyebisanga émission oyo natali wana nzambe likolo omona nga omoni émission wana epesi donc nakopa sikoke bato babela bombe bayoka gu oh nande non nalangwa nde nalangwa na émission wana te ya bana ata tina suka na okaka kuchi na kuchi oyebi émission wana en tout cas bana banotaba émission c'est la première émission oyo natali nalali pongi ka yango parce que banda bandeko bande tina suka natikali ko comprendre eloko azoloba te or il fallait ko bima
ndenge na bimaka avec ba raison oyo eza solide ba preuve tangible oye pena te oya oloba o s'adresser calmement na ken moto ayaki alinga susciter polémique bino bona préparation ya concert olobi na te to la besoin polémique wana te so bolinga pe oya soki pe bino bato botinda ken te na machine na tena bongisela parce que kaka na koya ko répondre nga bamo elakisi ke ba main noire eza et puis boye ba lamino ke ken ngam na gérard bango ata lobi bon elakisi bongo ti bongo yo répondre nga point c'est ko bangi ko répondre ken pas ko bimisa vérité parce que ken aza mutu abalukaka akobimisa ata boye bango ke soki eloko wana parce que nga na tie kombo Denis Lesbo azaki na kati ya conférence yango kombo ne na tie mais soki ezalaki sino bato misusu en dehors ya makambo ya Denis Lesbo boki ya bosalir kombo awera boyebaka ken aza mutu ya confiance te po soki bino boyebi eloko te yo korépondre nga te fo répondre ken obangi ken abimisa vérité yo répondre nga na contexte nini nga na déclaré eloko moko te nga na ye kosauve innocence awera yo mpe yaka sauve innocence héritier ke ken eloko olingo osala olingo olukela so baproblème na atindi yo tiki ken oyepa na nga eya suspect est-ce que tokende bien nga na ye kosauve wera na nga ke bokotiela makambo ba $50 mpe ya bataba te boyebisa bacommunicateur na bino balobaka mpe komba wera na ndenge bien nafingaki motu yo sikoyo yo koyebisanga makambo ozoyebisanga okoyebisanga ngo nasala nini yo kende koyebisa nde ken biso so olingi olobela héritier topekisaka motu te mais lobela ye na ndenge ya bien salela ye analyse ya bien na minute oyo toza na posaka nkini ya biso na maison mare te po toza na problème nango te biso toprépare concert na biso makambo oyo oloba ya bataba na ba $50 banda kala no ozalaki wapi obanda ozela kaka biso totia makambo ya concert na nde toloba tozoyoka mpe ke wera kozala et puis wera kaka dimanche abeti concert alobi soki temps eza na ozala na concert ya héritier bamo yo ken piano ye toyosa analyse ya $50 ya wera nani na taba et puis ezobeta te sikoyo yo moko soki oza moto amayele ocomprendre nini eza déjà mauvaise campagne ya déstabilisation po epesa bato awenge kanda osala nini te ken so olingi oloba kombo héritier topekisi yo te ma tika kombo ya wera tika mpe kombo héritier na bozoba bongo te yo sikoyo oyepa na ngai ozoli boyo oyebisanga makambo ngai nasali oni ngai oyebisanga te kende koloba nde na ken lokola oye koloba na nga siko na comprendre obangi ken po oyebi ke so olobi na ken akoya suna te valoba ke bino bato botindaki ye oyo azalaka bongo moto ayebi bato wana nyonso tu oyo omonaka wana nayaka koregle bango kogogola bango koleka nga toi tu peux imaginer ngai batindeli nga video ya ken ya makambo nga nazoloba na ye mpe ayebi yango mpe bien ke nga nde naza boye odile oyo toswanaka nde akotelaka héritier mpo biso bana osala mauvaise campagne ayebi yango mpe bien mais azwi makambo nga nazoloba ne aketia na chaîne na ye asala na promotion nga te est ce que moto abongo aza mpena moto ovandi mpe boye obandi koya korépondre nga mpo na ye bino nde fala bogagela ye bemur alobai na nga mare biro epekisi ngai efali mpo bosala mpe na ken biro epekisa bino kaka mpona makambo afali ya wera bokoki obenga te eza suspect mais Charlie azoloba makambo nyonso tozoloba wana wera azokamwa yo ndenge biso mpe na héritier tokamwa ye ndenge moni biso na héritier tokamwe mpe ye makambo azoloba mpo bato bafingaka héritier ntongo midi pokwa ayebi bango bakutu misusu nabengaka muzeki ndingo akufi te nga odile combien de fois na telefone na nga yaya combien de fois Sarah Tola oyo alinga banda makambo ya campagne ya Diego ayaki mobimba ke nga na oya sikoyo na expliqué mpo ani Diego alongwa la timu wata ye moto abengaki yo mpo Sarah wana omona tika parce que Sarah ndenge aza na makambo basalaka wana nde bomonaka bokasango bavantire kotisaka mbongo soki azwi deja dossier moko abongo asepeli mpo bino moko botiele bacrédit bobengi ye aya siko mpo atika yoka il faut dire et mpo oyebise nini mpo ayoko parce que epa na département na osala makambo na ye mais mpo ayoko mpe mpo ozala na volonté ke makambo nyonso ekoolobama te il faut ozala na amour ya motu de vrai ya kobenga te kosola na Sarah de 1h du matin à 6h ye nde kuta oyebisanga mama lala tosololi trop et puis lelo aleka sote nalandi ekuta ayebisi sumuraki nga soki ozala na singa héritier na osala yango te est ce que bayebi pourquoi
ata ye Sarah nan makambo alobaki na nga na téléphone tia yoka aya su ko expliquer ba raison te il faut ka oza lo dire po aye biswango pe ya yoka ke tika c'est la famille erana ya zala wapi ero nga na benga ba journaliste msu te bo sele TV promotion ya zala wapi mona nga dana lanki na ndako ebita ko tinga na porte Merci. yango tiko fo batu no même sikoyo ezala ba parmi babiloko mususu oye mo wata so atala bite olingi ngate parce que même ye mo wata so amoni mutu azala naye ayo takenga a comprendre vena ko lingi bagero kutu nga na bomaka kutu na bomaka yoko bomate mais ozo ko luka ngo pena ngai susu surtout ya Fabregas ata bino moko pena sele yo ata yo moko olingi wata te ya solo bosala bemission mpo na visibilité te mais bosala bemission mpo bo aider place bosala ndeti nga nasalelaka wera émission ya visibilité te nga nayaka na promotion et puis na protéger logo soki kene botindaki kene aya omanke wera te olingi omona elongi na nga te parce que nakomi soko bonke botindaki parce que so botindaki te il faut répondre kene nga te. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était là Ibrahim face à Odile Manzaka CPI, mon Wenge musique à maison mère Autozala. Mais c'est vous, vous avez petite sœur Yanno Fuji? Il y a toujours des questions. Ah, d'accord, c'est vrai. Merci beaucoup. Quelques dédicaces dans le Kamba. C'est votre émission est au sale. Est-ce qu'on a des questions? Il y a Fuji, il y a Abraham, il y a Dine Kwale, il y a Mignon Abraham, il y a Nani Soussou, il y a Sergei, qui encore? Il y a Roger Mandou. Il y a Moussaka. Merci beaucoup. Quelques dédicaces dans la poto batali. Et l'album Moroté, est-ce que tu rejoins? En tout cas, tu peux Moroté sincèrement et tu vas appeler na ba qui s'appelle Mitema. Voilà ba qui s'appelle Mitema pena. Toujours toujours préparer album pour na bango. Donc tous la kabata sensible, ba peut sur monde d'autre. Ba bimisa so Moroté. Tous ces pays ici-bas, au Pena Bandé Kotaki, des mois déjà en gros. Donc, le reste de la fois, c'est pour monnaie que ça, clip et tout. Donc, à ça, le Pena clip comme il se doit. Et puis, il y a Minka Nabatongo. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Et puis, ça passe. Donc, par rapport à Game, en tout cas, Mboga na biso to linga na kaka. Bosa l'effort, bosa na biso bangambo eza côté bien. Donc, côté artiste, on dirait que souffrir makasi. Quand on a un problème, il faut télécharger Banzemo. On a problème c'est des alations des akilobité ba Michel Lelo ba bunda kaka makambo yango pour na ba promotion ya bango moko mais c'est déplorable cible quoi tous ces pays si ba ekoma bêtise en tout cas mais donc ça ba tout ya wenge courage et le aussi la te ba oui la raté biso to se préparer ka to bon sa moroté ezobima et puis tous ces pays si ba fait ozela kaka donc ero sentir elinge bimisa donc sentir ebimisi kaka voilà quelques dédicaces pour to kabwana biso parce que en tout cas ba tout balinga odi les manzaka sous déjà un répombo et les deux jours à répétition donc surtout bito tanga et aussi mbaté donc bato balinga odi les manzaka bino tout na pesi bino mboti oui allez pas les trois fois mobile ba salam na yo donc basalam na yo donc venanga Gilles Bavon bambote na Siko Zali Basman Kinganda mon préféré Mwanda Saba na peso bambote ya Pitumbuku Jabir le petit frère ya Juri Mboku merci beaucoup à Fabrice Kitanvou Boss Ibra Eloise Mopatas merci beaucoup à tout le monde Élisée Bokota je vous salue merci beaucoup donc mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351 donc voilà et merci beaucoup à tout le monde bato balinganga bo s'abonner massivement na Manzaka TV Prince Dangola merci beaucoup pour la dédicace Prince Dangola yo yebi la laté merci moi na aussi Olivier Rabasalam na yo donc na pesi no mbote wana za bato bazala tout temps na téléphone moi gato na tebo na moni mbala moko donc merci beaucoup à tout le monde et so nzamba été toujours toujours pour na ko koloba donc moi je suis là donc nga na lobarango soko lobi komba wira na ndinga bia komona nga na viarelo wa mututi na banga pe mututi donc so za na besoin polémique nanga oza bato bosa na bango nango nga so za posana ya na répondre yo finga nuni ka wira nga te nga so selinga miso safa na mona ka o sa bien promotion nanga parce que ça m'a mususu o sa promotion nanga te voilà donc et puis je respecte les gens na simana ngona on appelle retour et pas wira on so wira pété même beritian to nga to e babango te même banani babili ba esele yo to nga to ye babango te donc c'est grâce à wira nde to yebani c'est qu'on doit d'abord respecter Wera et le reste après. Donc, si vous avez pena na olinga pena héritier makas. Moi que ngana yo bon que
okapaka na solola kaka Oui. donc so olinga héritier makasi sala effort banana no kosimbela biso bato tu bamaka héritier ti lelo bazali oyo ngai nazwaka telefone na bamega na ngai na ndoboma bamoto wana yo soki osala yango devi tomona bimisa mpe likofi na bato tu wana tomona nao nde ezalaka esala biso bien c'est vrai amour et puis sala effort oyebisaka a répété te osala bino mauvaise campagne ke disque héritier betiki ngai yanga na te mais nga kote na nga toza mpe na problème te héritier mpo na problème na wera te biso mpe toza na problème te mais toboyika nde ken pia nasala bato basala bémission bakotya konvoi wera na ndenge mabe mais so oza posa guerre na nga fozela soki concert esili et puis fona yeba towelela nini Voilà. parce que ana minute oso otali omona ke ne pense pas ke ngai na oyo oloba na ken soit likambo na tv oyo na obanga nano oyo na oya koloba okamba mo na tv non eza kuta important te ya relaxa omona oyo bakomi Héritier Watanabe, le 13 2024, 4 audio, il y a 4 minutes, 4 minutes pour 25. sikoyo audio wana asalaki soka minacha omwa te ko yo mo nanga mpe na kokosola no te mpo na yo te towela ni po nga mona nde na osisasi na okebe ngai sikoyo ngai na towela kele ta promotion kuna héritier nga te Merci kele ogangela beaucoup. ken to so ogangela ken te seke meno reza Merci, il faut faire la promotion de la scène musicale au Ezabongo Voilà. au mois de septembre. Et Rosala bien, je vous aime tous d'ici là, portez-vous héritier bien. mpe na bamakambo makambo na baoye ayo oyaka te oyela ngai ngai senga mpe na yo kosesa makambo Bye wana bye. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko.